tango yango yo tango molimo tango mafuta tango bikamwa amina sembola loboko sembola loboko na yo sembola loboko juna lelo ngana mona yo sembola loboko na chaîne na biso Océan du Congo balandi ya chaîne na biso Océan du Congo bisika tozali na molongo mobimba Nzambe apambola tokomi na tango ya émission na bino oyo bosepelaka mingi tosambela elongo na wabino Révérend Didier Lopinga Sango Mokonzi. Tokomi na tango ya litangi Nzambe apambola bino bisika bozo molongo mobimba na kombo na Yesu Masia. Lelo le 31 octobre 2019 nde Nzambe apesi biso nzela ya kosola lisolo oyo apesaki biso na mutema pona kopartager na eklese na ye. Matthieu chapitre 6 verset 33. Bible elobi na biso nini? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Eza malobo nkolo apesi biso tokote yango pendant 12 jours na décembre awa na thème tokolobela d'abord Dieu et le reste ensuite. Nous avons parlé de ça totinda ki mwa ba extrait pa bande ko misusu bazwa ki yango. Na katina Matthieu chapitre 6 ezali solo oyo nkolo azoloba na Bible yanga batu bakomela biso bakoma na Bible yanga na rouge, ça veut dire malobo Yesu aloba. Oko comprendre likolo nango azoyebisa biso, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que vie ya mutu na sena moy mutu akoma ko vivre na benquiétude moko extraordinaire. Mutu nyonso na sena moy alukaka intérêt na ye. Ndeko moko alanga nzembo ayemba moto nyonso na sena moy alukaka ka intérêt na ye. Ata moni moninga na pasi yako kipete. Pona nini mawesi na mitema ya batu. Alors Yesu ayebaki mitema ya batu ayebisi ba yeko na ye, ne vous inquiétez donc de rien. Apesi ndakisa mibale. Alors bisoki nzete Nzamba lati saka yango alie saka yango soki ndeke asala kate alona kate Nzamba alie saka ya lati saka ye. A combien plus fort tu raison mutu? Besoin ya mutu na sena moye za bala aza na mbongo aza bien. Ngana na mona te mutazo préparer liwa na ye. Mais muta préparer ka testament ya lobi ndeni batu ngala wakozala. Mutazo préparer ka ke na somba mapangu na sabwe. Mais mutazo préparer makambwana azobosa na ke muto ya pesa kama ye lazali. Ndena yebisa ki batu n'église. Comment yozo linga mbongo zobo ya mukolo mbongo? D'abord Dieu. Église alléluia, ton peuple Nzambe alléluia. Balingi ba fitilité na place Nzambe. Yesu alobi
cherchez premièrement nazobela bana nzambe eloko ya liboso tokoko luka na se na moi eza justice na royaume ya nzambe. Priorité ya mutu na se na moi eza mutu atambola na bosembo mpe aluka bokonza likolo. Mobali akoya apres, mwasi akoya apres, bana bakoya apres, mbongo ekoya apres, makambo nyonso apres. Mais lelo église ezo mwasi liboso, mobali liboso, kolia liboso. Est-ce que ndenge olamuki ono so sambeli te me osholie? Mitema na biso na se na moi elingi nzambe te, me elingi biloko ya nzambe. Na pambolama, na kende boye, na sala boye, me elingi nzambe te. Alors Dieu nous a mis au cœur. Tobandaki on est 25 l'église. Tobela d'abord Dieu. D'abord Dieu. Obi nzembo bandeko bayemba kolo yamba lo yembo nanga libonza ya moto asimami na yo nazali elembo ya bolingo bwayo moko nga naza elembo ya bolingo nzambe nga alors kolo ko tianga na mutema likamba ko bake no batu bazoya église me bazoye pa na nga te. Batu balingi biloko ya nzambe me balingi nzambe te. Diomona koma mwasi aza libala alinga ka mobali asombele biloko me alinga mobali te. Christ est notre mari. Il est notre époux. Comment yoko linga nzambe te mais olobi olinga église? Non. Voilà pourquoi ba problème est belé na kat l'église, parce que batu bayaka kotala batu bayaka koluka la face de Dieu. Yango église eza ba songi eza ba réalité belé po batu bayaka kotala ya latindeni ya zandeni ya zabo ya vivaka bo ya salaka bo olie aya epa ya mokeli. Église tozonga na nzela, la priorité c'est chercher d'abord Dieu. Luka nzambe, linga nzambe. Yenge nkola kuta ina jeune homme riche o. Alors que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et ça va tout ce que tu as donné ça aux pauvres. Et tu es mon boulot. A tout ni quelque chose qui na maloba nzambe. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ba pensée ne za kawapi. Mutema ne za kawapi. Omoni yangwana opretaka toujours intention ma pas parce que pensée ne jamais za lié na pensée nzambe. Yo mona kama be baninga motala kate potueza alisu nao. Tu es là seulement pour condamner les gens. Tu es là seulement pour détruire les gens. Mais non, mais non, mais non. Christ est moko ya pona condamner batute.
Yango Esaïe lobaki, ce peuple mon nom de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Est-ce que olinga kanzambe? Priorité vie na yo esanani. Ta priorité vie na eza sandal. Priorité vie na eza sapato na ta sapato. Priorité vie na eza lamba. Priorité vie na yo eza na bima. Priorité vie na yo eza na sabwe. Priorité vie na zo musala ke liboso, mais priorité vie na yo eza nzambe te. Dieu m'a envoyé pour te dire ceci. Cherchez premièrement. Luka liboso bokonzi alikolo. Muto yazo luka liboso na ye nzambe. Muto anda saela nzambe. Il craint Dieu. Ata mane nzambe alingi. Muto ya luka atia eloko liboso na vie na ye nzambe. Bayebisaki era ya prière te. Ayaka prière. Te po pasteur a lukanga te. Muto na bomo ina nzamba za eloko liboso. Aloba mabe baninga te. Cherchez premièrement. Nous allons décortiquer ça pendant 12 jours. Non bengi soya. Ce qui m'a montré à Pessibison Zela. Tu comptes na page de YouTube. On aura 6 serviteurs. Bon, tu as 2 par jour. 2 serviteurs à 2 jours. Yo luka kanini. Ozo luka nkanda. Et c'est la jeune de prière. Mais c'est au Linganzambe. Oluko voyager. Nzambe kaka. Voilà ko zanga ko luka nzambe. Okoma ko linga prophétie. Yangwane baby sayo. Cherchez premièrement les royaumes. Cherchez premièrement les royaumes. Cherchez premièrement les royaumes. Lukanzamba vanda na mutema na yo. Tika makambwebe. Yango lo kwa nzamba vanda mutema note. Complexe kota na 4 lao. So mutasali bwekisi. So mutasali. Oui! Parce que nzamba vanda te na 4 lao. Parce que mona bola mwa nzambe te. Menga na za elembo ya bolingwa nzambe. Motolokola nga sola zo vivre. Eza ngolo e utie pa na nzambe. Yango vina nga na kabaye pa nzambe. Nzamba kipa premier poste na vina ngai. Na bika na poisson. Na mona bola mwa nzambe. Sona zolo ba sona za lelo parce que nzamba zali. Beme soki yo bala, soki yo vandi, soki yo zandeni, soki yo zandeni. Parce que nzamba zali. Mais olinga kanzambe te. Soko lamuki na tongo lelo. Soko kolia, soko komela. Soko kosala nini okende musala parce que nzamba zali. Mais olinga kanzambe te. Moïse matuta embi. Bolemo boye nako wanga na te. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et nkande koya après. Libale koya après. Bana ba koya après. Nyoso kolanda sima. Mais d'abord, dans ta vie, c'est Dieu. Dans ta vie, c'est Dieu. Cherchez d'abord. Cherchez d'abord. Cherchez d'abord. Cherchez d'abord. Et c'est au quoi semble là. Cherchez d'abord.
cherche d'abord na kombo na Yesu tobondeli Nzambe topambolo poza Nzambe solo tobengi yo poza mokonza solo ilobo chakina motema Nzambe banda vendredi passé tozokoba na yango tozomeka kofungola yango malembe po biso pe tokokite Nzambe topamboli yo parce que lobi église ezonge siko ozalaki yango toluka yo église ezoluka lisusu te église ekomi par-ci par-là tozokende luka banganga tozoluka bakisi tozoyeba te ke yo nde Nzambe pano nyonso ezali nyonso wana mpo tozoluka yo te yango toye tosambela elongo Nzambe nga bandeko na ngai koyeba ke Nzambe mitema na biso esimama epai na yo toye kopambola yo mpona maloba oyo 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 na kombo na Yesu Masiya ndeko na nga tozosambela mikabepa Nzambe loba nkolo naye kosenga mawa na yo Nzambe ozonga na kati la motema na ngai na premier plan tobondeli Nzambe na kombo na Yesu Masiya maana likola bomo bandeko na ngai maana likola bomo na ngai biso batu tochao na second plan tolongola yo kuna Nzambe yo za second yo za muta yambo teko tika yo Nzambe oza muta yambo na kati na chaîne oza muta yambo na kati la chaîne oza muta yambo na kati la biso yonde Nzambo sa na biso yonde Nzambo za na biso papa zwa premier plan zwa première position na kati la mitema na biso zwa première position na kati la mitema na biso zwa première position na kati la mitema na biso tobondeli yo Nzambe ozwe sika yambo tobondeli yo papa ozwe sika liboso na kati la bomo na biso zwa première position na kati la biso zwa première position na kati la biso yonde Nzambe zwa première position na kati la biso première position ezayo position liboso na kati la biso ezayo muta liboso na kati la mitema na biso ezayo muta liboso ezayo zwa sika liboso na kati la vie na biso zwa sika liboso na kati la vie na biso zwa sika liboso na kati la vie na biso toye pa ino poza Nzambe première position ezayo yawe ezala papa na kati la mitema na biso tozobela yo na kati la mitema na biso zo esika liboso na mitema na biso zo esika liboso na mitema na biso tozo samba elongo na bandeko na ngai afin ko zo esika liboso na mitema na biso yo zo esika liboso na mitema na biso esima maka epai na yo oza Nzambe na kati la biso ndeko bonda bando beta maboko bona obebisa misanyo so satana oyepekisaka yo linga Nzambe oyepekisa kosa musa Nzambe totemeli misanyo so tobebisi nyonso oya kopekisa biso tochona bunta liboso Nzambe one papa na kombo na Yesu Masiya tobebisi misala satana to détruire maela bondoki ya mfutima oeza yote Nzambe eza musika na kati la biso na kombo na Yesu Masiya nde tobondeli boye tika Nzambe alola apambola bisika bizali benga biso sokoza besoin lo sambo toza na posa na biso benga biso na 09 98 29 09 98 74 29 07 09 98 74 29 07 soki Nzambe apesi biso makasi tokutana lisusu to prophétiser déjà mois de novembre eza mois kitoko bayo.